papa no azali wana yo mutozana no célibataire na minute wana. Parce que tana ya ko bima ndako ko kakina note ya bimi asiliki na kenanga. C'est comme ça elle est devenue shege. Ya wana komi na balabala, ya wana komi ko célibataire papa pasteur et puis na aide ko luke papa pasteur asai nini. Aso ya ngote sinoke bana papa pasteur makamba zako nyonga na ndaka ba parents kote otikaki. Elega ikutu malamu kema makamba zo kuta na papa pasteur. Parce que azobosa na yete to uti ko pesa son 91. Oya kimela ka place Nzambe a découvert place secret Nzambe azana seya mapata ya Nzambe. Et puis psaume 31 ezako renforcer sur la 14 ete nandimela ka Nzambe pena tanga ngai ezaka la boko Nzambe taya mutu Nzambe mutazalaka na yango taya pasi eza ya pasi kasi zieba ko patienter ko wela ko luka camarade atso na bengi ya kopesa ngabo soko bengi telefone na yona bayiba ya mutu musozo zo telefone ya gato kuta na tel place okay wana place bayai to telefone o PG numéro bakata yango moza ko ba yeso na bengi na kozwa to futi tike na olobike na compagnie wana directeur wana yemta komanta na koma kuna kopesa ngai kota okay na yeso directeur wa kutu lelo azana prison bakanyie ma wana oya ko konta pa na nani epa ya mutu okuta musuna Esaïe 31 kiadi mawana oya kenda kana Egypto koluka bomengo oya pso Esaïe 31 tza koloba yango mawana oya kenda kana Egypto koluka bomengo pase na tangu wana tomoni yango batu bazayo kena Egypte pokuna nde bomengo sai nini ezalaki batu bazalinga na Afrika mafie zo marché nazo kende koluka na poto otuni Nzambe ekino na di poto batimi bagana poto esukela ba na prison nazo kele Luanda kuna nde makambo zopela mimi bagana na Luanda bagana ko bikosa banda kama mabala oya ba makangu bakomba kena mlimu no saini ekufa mawa na oya ko kima kana Egypte ko luka nini bomengo Esaïe 31 mtazaliko kolobango pewa pesa ya confiance na minduki bati misusu protection lobela kiyango kaka na Esaïe 31 bati misusu protection makamla ngeza ko marchete savana wero lukele gang ou bien ndeko na waza general ndeko na waza soda mais Esaïe 31 eyeba jama kamunyo se lukengo mawana oya ko pesa ya confiance na minduki na bachar de combat pote ya homte ko protéger biso rien mawana oya ko bagete pays na sasa makasi na force so bene yeba minduki bachar de combat avion de guerre se ko protéger biso rien mawana oya ko kimera pa nani epa ya mutu kasi babosa niete protection Nzambe elekinini monene yango okuta na Esaïe 31 mama ani amondo la likambo to mi okene presque la conclusion ya suka na banza usasu na milulo lingola kisanga suka ya fia oyo ya sera biso oyo mama ndimi oyo asana kimete ezalaki ndenge nini olingito ke suko tala milulu ya mo ya okay tena biso ngol suto tala suzu sera na biso oyo asukeli wapi haleluya amen l'impresario Jacques zamana mama alikat na emission ya la vérité zayo kolobela nini susu Nzambe to mutu. Merci mingi. Donc le soko tala théâtre c'est ba sena so oyo bande ko so les exemples. Ya bimi asiliki na kenanga. C'est comme ça elle est devenue shege. Ya wana komi na balabala. Ya wana komi ko célibataire papa pasteur et puis na aide ko luke papa pasteur asai nini. Aso ya ngote sinoke bana papa pasteur makamba zako nyonga na ndaka ba parents kote otikaki. Elega ikutu malamu kema makamba zo kuta na papa pasteur. Parce que azobosa na yete to uti ko pesa son 91. Oya kimela ka place Nzambe a découvert place secret Nzambe azana seya mapata ya Nzambe. Et puis psaume 31 ezako renforcer sur la 14 ete nandimela ka Nzambe pena tanga ngai ezaka la boko Nzambe taya mutu Nzambe mutazalaka na yango taya pasi eza ya pasi kasi zieba ko patienter ko wela ko luka camarade atso na bengi ya kopesa ngabo soko bengi telefone na yona bayiba ya mutu musozo zo telefone ya gato kuta na tel place okay wana place bayai to telefone o PG numéro bakata yango moza ko ba yeso na bengi na kozwa to futi tike na olobike na compagnie wana directeur wana yemta komanta na koma kuna kopesa ngai kota okay na yeso directeur wa kutu lelo azana prison bakanyie ma wana oya ko konta pa na nani epa ya mutu okuta musuna Esaïe 31 kiadi mawana oya kenda kana Egypto koluka bomengo oya pso Esaïe 31 tza koloba yango mawana oya kenda kana Egypto koluka bomengo pase na tangu wana tomoni yango
batu bazayoke na Egypte pokuna nde bomengo sa nini ezalaki batu bazalinga na Afrika mafie zo marché nazokende koluka na poto otuni nzambe ekino ezali poto batu mingi bakende na poto esukela bango na prison nazokende Luanda kuna nde makambo ezopela mingi bakende na Luanda bakende komikosa bandaka mabala oyo bamakangu bakende mlimo nosa nini ekufa mawa na oya kokimaka na Egypte koluka nini bomengo ezali 30 mtazali kolobango pe bapesa ya confiance na minduki bati misusu protection lobelaki yango kaka na ezali 31 bati misusu protection makamla eza ko marchete savana welo lukele gang ou bien ndeko na waza general ndeko na waza soda mais ezali 31 eyeba ja makamla nyonso lubengo mawa na oya kopesa ya confiance na minduki na bachar de combat pote ya homte ko protéger biso rien mawa na oya ko bagete pays na sasa makasi na force so bene yeba minduki bachar de combat avion de guerre ko protéger biso rien mawa na oya ko kimera pa nani epa ya mtu kasi babosa ni ete protection nzambe eleki nini monene yango okuta na Esaïe 31 mama ani amondo na likambo tokomi okene presque na conclusion ya suka na banza uzasu na milulo lingola kisanga suka ya fille oyo ya sere na biso oyo mama mondimi oyo aza na kimete ezalaki ndenge nini olingi tokene suko tala milulu yango ya okay tena biso ngoli suto tala suzu sere na biso oyo asukeli wapi Alléluia. Amen. L'impresario Joachim Zamana mama alikat na émission ya la vérité zayo kolobela nini lisusu Nzambe to mutu. Merci mingi. Donc le sukotala théâtre, c'est la scène, c'est les aiglons. Merci.